nango perfectionné plus que son nom. makambo toboya kilobi Et comment autoriser plus que comment lisume koma nango perfectionné plus que son nom. makambo toboya kilobi Et comment et comment autoriser masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Bonjour, bonsoir, Balandia 3 Zega Production TV. Bonjour, bonsoir, la communauté Mondumba. Merci, la fidélité, Nabino. Na année 2024, petit à petit, le 31. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te, kabali solo, pesa sanguna moninga. Lelo les artères de Kinshasa ezongi lisusu na commune ya Lemba. Commune ya Lemba, lelo tokotambola na quartier Gombele. Bana Gombele boza wapi? Omona lisusu Gombele na bino botika kala. Joyeuse fête na babone na biso nyonso. Na papa Guy Kalamaba. Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Na bandeko na biso nyonso bakomelaka biso. Totombeli bino botali malamu video na biso mukolo lelo. Awa tobandi na croisement ya boulevard Salongo na bypass. Boulevard Salongo ya ngoyo na droite na biso. Soki o mati boye okay Lemba Salongo to na station ya Salongo. Soki ozongi boye bypass eketi changu. Bokota bana Lemba boza wapi kabali solo les artères de Kinshasa lelo et Koti mabele na biso. Tosalelaki bino déjà quartier commercial, tosali quartier échangeur, tosali quartier de l'école. Lelo toye na quartier Gombele. Bana Gombele. Otala lisusu Gombele na bino botika kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na bypass. Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Lemba Gombele ekomate. Gombele na bino botika kala yango oyo.
na biloko ya kolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoki kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene toko awa garage lokole mobisoko bankoye bokota lokole yango oyo na droite na biso avenue Kiango yango oyo bana gombele tokoti avenue Kiango Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. bana avenue Kiango boza wapi bokota pour s'abonner, partager, bo liker. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfection bana quartier Gombele boza wapi Gombele yango oyo avenue Kiango makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraiment bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bana lemba boza wapi avenue Kiango yango oyo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire okenda libanda ya mboka kala oyebi lisu ndenge quartier Gombele ekoma te quartier Gombele yango oyo toza na lemba terminus quartier Gombele na bino botika kala tozo avancer na avenue Kiango avenue Kiango na bino botika kala yango oyo il ne s'agit
savais qu'elle est mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzambanayo. Avenue Vouzi, quartier Molo. Yana ngamu na biso tamboli lelo na quartier Gombele. Quartier Gombele tikali na droite na biso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Collège Frère Emmanuel. Collège Frère Emmanuel. Yangoana. Avenue Kilongwe na bino botika kala yango yo. Bana Kilongwe boza wapi? Je vois dans mon esprit, je vois, il y a un seul homme qui m'a salué ici, avant que je monte. Je me revois dans mon esprit, je vois William. Avenue Kilombo yango yo. Tokoti avenue Kilombo tozozonga nango bypass. Okenda libanda ya mboka oyebisu ndenge Kilombo ekoma te. Avenue Kilombo yango yo. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana avenue Kilombo boza wapi? Kilombo yango yo. L'issue comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. L'issue comment nango perfectionné. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Kilombo e Kilombwe ekoma te. Kilombo yango yo. Toza na quartier Gombele. Maintenant Kilombo vers bypass. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye
Mokoni ko égorgé, nanya pesi permission. Otelemela ki tribalisme lobby, lelo tie na sima na yo Kongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka ki banditisme, pe bavi ya kuta dire. Ozo kota sikoyo aveni Kimbili. Aveni Kancha et Kabwani en deux. Kancha et Kimbili. Bana quartier Gombele Bozawa puis Bokota Kabali Solo Avenue Kimbili yango. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Kimbili na bino kotika kala. Avenue Kimbili Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Au moins le pan on a bien noté, au moins ni balabala na bien noté comme la biso. Denga biso tokozonga. Ya ko lakisa yo pe epa na bino. Avenue Kamcha yango yo. Bana Gombele, Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison.
Avenue Kamcha. Yango yo bana gombele boza wapi. Kamcha ya bino botika kala. Makambo toboya kilobi L'isume comment nango perfectionné Avenue Kamcha ya bino botika kala. Tolobi à partir ya bypass Kamcha et Kabwamina Kimbili. À gauche Kimbili, à droite Kamcha. Tobimi nango vers direction ya Sefu. Après Tokota avenue Oyelandi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokoti avenue Kisako. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Avenue Kisako na bino botika kala yango yo. Bokota Kabali solo pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso, namoni balabala na biso na 3 Exa Production TV. Balabala Kisako yango yo. Bana Kisako yango yo. Merci parce que Boza est belé, Bolandaka les artères de Kinshasa. À 3 Exa Production TV. Joyeuse fête na bino nyonso balandi na biso. Nzambe abateli, Nzambe asungi. Petit à petit, tozo silisa na bino. Elongo 2024. Bonne année. Pona mbula ya sika à 2025 na bino nyonso balandi na biso. Avenue Kisako. Bokota. Pour partager, pour liker.
kisako yango oyo. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzambe kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrizi etika hipokrizi Meme tokola tapona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons bana veni kisako boza wapi kisako yango oyo. Venez kisako yango oyo. Après kisako na bypass. Après kisako tokei Kiyimbi. Ngamu na biso Kiyimbi yango wana yokene ti wenza matete. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokoti avenue Kiyimbi. Avenue Kiyimbi yango oyo. Bana Kiyimbi boza wapi Kiyimbi yango oyo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci parce que boza ebele bolandaka les artères de Kinshasa. Merci Nabana, la quartier Gombe les nyonso, partagez le lien. Eglise kumyo pisa moto bisa
bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe. Bokota, vous partagez, vous s'abonnez. Vous continuez à venir Kiyimbi. À venir Kiyimbi yangoyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Vous en avez besoin, vous avez balabala na bino, vous avez quartier na bino, vous avez le pont na bino, contactez biso, benga biso. Zonga toko kende kolakisa yo pe lepa na bino les artères de Kinshasa ya mokolo lelo toye kotambola na quartier Gombele na Lemba. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toiko tosanzane kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Tokoti avenue Mongala. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bana avenue Mongala boza wapi? Avenue Mongala na bino kotika kala yango.
Kabali solo pesa sango na moninga mongala na biso totika kala yango oyo atiki amoni lisusu video à 3 exemples production TV. Kasi tango kaka elevation ye okoni ko egorge na nya pesi permission hôtel mela ki tribalisme lobby le lote na sima na yo Congo moluba mo swahili c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire mama lelo mingi na kata mangomba iringi lelo mingi na kata mangomba losombo na bango zambe bisanga libala losombo na bango Avenue ya Viaker yango oyo. Bana Avenue ka Viaker boza wapi? Avenue ka Viaker na bino botika kala yango oyo. Bana ka Viaker boza wapi? Ka Viaker botika kala yango oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Gombele boza wapi, manifestez-vous. Avenue ka Viaker. Avenue ka Viaker na bino botika kala yango oyo. Viaker tobani nango à partir ya Avenue C'est Fou tozobima nango vers bypass bokota ka Viaker na bino botika kala yango oyo tobima nango bypass pesa sango na moninga namoni lisusu quartier na biso namoni lupango na biso na émission 3 exemples production TV. Yo motu nano s'abonner te s'abonner pour o mankaka ba vidéo na biso te
Mon kaka ba émission na biso te. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso. Tokozonga. Toya kolakisa yo pe epa na bino. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Complexe scolaire Dibasana. Otanga na Dibasana. Otangisa mwana na Dibasana. Dibasana ya moyo. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Dibasana yango na gauche na biso, complexe scolaire. Otanga na Dibasana. Na avenue Kaoa. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission. Bana Kaoa boza wapi? École Saint-Cyprien yangoyo. École Saint-Cyprien avenue Kaoa. Balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire. Merci na bana Kaoa nyonso. Bomoni ba école na bino. Esika botanga. Omoni lupango na bino, komela biso na commentaire. Omoni epa na bino te, benga biso. Tokozonga, ya kolakisa yo pe epa na bino. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ceux qui ont tout droit du Mitimbiri. Toujours continuer na Kaoa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Bana Kaoa boza wapi? Kaoa na bino botika kala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Masumu eleki tozongela kaka Nzambe tutika
Avenue Miyao yangoyo. Avenue Miyao. Miyao à quartier Gombele na Lemba terminus. Bana avenue Miyao boza wapi? Kabali solo. Pesa sango na moninga. Miyao na biso totika kala na moni yango na 3 Exa Production TV. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisanga liba Okenda libanda ya mboka kala oyebi ndenge avenue Miyao ekoma te avenue Miyao yango oyo toza toujours na quartier Gombele na bino botika kala otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisanga libala losombo na bango zambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu EP3 EP6 Lemba Sud yango oyo Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke
EP3, EP6 Lemba Sud Yangwana. Otanga na EP6 à EP3 Lemba Sud. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la Simao. Paroisse Saint-Benoît Yangoyo. Paroisse Saint-Benoît. Sambela na Saint-Benoît. Saint-Benoît Yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Findi. Oyaki tolakisa bino paroisse Saint-Benoît na bino botika kala. Awa toza na quartier Molo. Maternité Lisanga bomoni yango. Obotama kuna. Obotama na maternité Lisanga. Maternité Lisanga na bino yango wana. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Oyo avenue Mongala. Continuité nango na quartier Molo. L'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi l'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi et qu'on autorise. Bokota bana Lemba boza wapi Lemba na bino botika kala yango. Awa toza na avenue Mongala quartier Molo. Mongala yango yo
yoaki kolakisa bino Saint Benoît na hôpital Lisanga na bino otika kala oyo église Fepako Nzambe malamu. mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi Fepako Nzambe malamu yango oyo sambela na Fepako Nzambe malamu. Fepako Nzambe malamu yango wana lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire tozongi lisusu avenue Miao na bino yango oyo okota tozongi quartier Gombele ndenge boko comprendre yango tozongaki na nsima po tolakisa bino paroisse Saint Benoît na bino botika kala omoni paroisse Saint Benoît tokei na maternité et centre de santé Lisanga bomoni yango bomoni EP3 na EP6 Lemba Sud. Après tozongi lisusu po to continuer balade na biso ya mokolo lelo. Bonne fête dans la communauté 3 Exact Production TV Modimba. Bonne fête en Irlande, à papa Nabiso Guy Kalamaba, à Boma Soda, à maman Bijou, à Bouta, Balagi Nabiso, Yamkona Mukol. Bana kilango boza wapi kilango yango oyo lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma
motema nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobongolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire oyebi lisusu ndenge aveni Kilango ekoma te na quartier Gombele. Kilango na bino yango oyo Kaba Lisolo, partagez lien, partagez lien. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso, komela biso. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota Bonne fête na balandi na biso nyonso na babone na biso souhaiter bino a joyeuse fête. Aveni Kasangali ya na bino botika kala yango yo sakutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakala yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato
biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie. Bana veni Kasangalia boza wapi? Tozo avancer na veni Kasangalia. Toza mona veni Kasangalia. Ukenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge ekoma te Kasangalia na bino yango oyo. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato tokoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie. Bosanene tokolaka pona nino toyebi malamu biso kobanko. Bana ya Lemba terminus boza wapi? Terminus na bino botika kala yango oyo. Oyebi lisusu ndenge terminus ekoma te. Terminus ya Lemba oyo toza aveni Etimbiri. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. TV za radio te Kabali solo pesa sango na moninga kaka ndenge tolobaka Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakanda yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge. awa toza na aveni Kilinja na bino botika kala yango oyo okenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge Kilinja ekoma te. Aveni Kilinja yango oyo na quartier Gombele na commune ya Lemba. Losombo na bango, zambe bisanga libala.
partager lien na groupe WhatsApp ya bana Gombele nyonso bamona quartier na bango batika kala bamona balabala kilinja na bango batika kala yango oyo bana kilinja boza wapi sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Condoléances na bana Kilinja. Tomoni matanga mibale. Bana Kilinja bazana matanga. On se fait condoléances. Maman Mundele atiki biso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Kilinja boza wapi bokota 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 tobandaka pe tosilisaka na biso les artères de Kinshasa na chaîne 3 exemples production TV ozalaki ebele ya kolanda biso na émission na biso mokolo lelo na quartier Gombele na Lemba Terminus. Merci la communauté 3 exemples production TV Mobimba. Au moins le pan on a bien noté, au moins balabala na bien noté, au moins quartier na bien noté. Comme la biso benga biso. Tokozonga. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé Tokoti avenue Kimafiki Bana avenue Kimafiki boza wapi Vertication des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Avenue Kimafiki na bino botika kala yango yo kabali solo osali bambule ebele omona lisusu Kimafiki na bino te na quartier Gombele na Lemba Terminus Kimafiki yango yo lisu me koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé
bana kimafiki bozaraki kimafiki yango oyo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye tobandaka mpe tosilisaka na biso bana kimafiki bomoni kimafiki na bino C'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire émission na biso ya mokolo ya lelo esukiseli yango awa na wenze marché Makongo communément appelé marché à terminus ou bien wenze à terminus sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Oyo avenue Makongo na quartier Gombele yango oyo koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tobandaka mpe tosilisaka na biso
bana Makongo bomoni avenir Makongo na bino. Trois Exa Production TV lelo tozalaki na quartier Gombele. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso benga biso. Tokozonga. Video na biso ya mukola lelo. Otisela ngo awa na Wenze. Wenze ya terminus yango yo avenue Itimbiri. Kenda libanda ya mboka kala. Quartier Gombele na bino yango yo. Merci pour la fidélité na bino. La joyeuse fête na communauté 3 Exa Production nyonso. Soki yeso azongite tokutani mbala sima na video mosusu. Lisu me koma nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta